Bonjour, bonsoir, meilleur V partout dans le monde. Et si quand nous sommes un journaliste de Bino, Tansel Wazayadio, on a présenté émission que Panza artiste. Donc il y a une bombe à ngate. Et si quand nous sommes artiste zali, ngate Tansel, non mona yo, non trouvé yo. Donc comme bon mona ngai nazanandaku, nazo bima pour que Luka vie à Queen Mother. Donc il a vraiment la recherche na ye, fona mona ye. Donc journée na ngai lelo et kolekate fona mona ye. Donc il a monique ndenge nazo tambola nazana sima na ngai cameraman na ngai TJ Lopez. Donc il n'avait qu'à accompagner ngai ti ndenge nazo kende tina koma e pa Queen Mother na yeba évolution na ye. Na yeba santé na ye parce que na koki ko le kisaka ka 2018 boete sans que na mon avis pour tant nazoka kombola et sanga on a peur pour solela netina lela te mais na bike ya bien ezali non comme pas vie à Queen Mother ba pesa kinga adresse na ye donc fona tuna ce qui na kokozwa ye wapi mais non mon kaka tout ça ce qu'on a bandal. Tous en abondal, tous en lucasiko vrai adresse ya Queen donc parcelle naie et si kazalaka. To koko ko ta venu yo poto tout na quelque part. Ba koko la kisabiso parcelle naie quoi. Donc to komana to mona Queen Mother obino boyebi kilo ya monde. L'état otoyo kaka donc le longa fara fona mona l'état fona mona ye tous en la bandal TG Lopez non tout nata maman bonjour maman s'il te plaît maman tous en la bandal là on a zoluka en parcelle il y a vie à Queen Mother non les artistes ça la théâtre azal pangwana le pango. Ok, merci. Votre téléspectateur a gagné vie. Lelo et Teki ngalaye. La personne. Merci maman, merci. Merci beaucoup. Waouh. Vie à Queen Mother. Donc dengue tozo marché quoi. Tozo TJ. Na bête porte to na sani. Il s'en alors na bête obligé mboza la raté ngaye likambo tac vous êtes comme côté et il n'a pas kaka oui ok bonjour chérie ouais parcelle il y a vie à Queen Mother oui vie hein ok voilà donc on a trouvé déjà donc côté na mona na mona ye donc on a zoyo kana découvrir on se vraiment la réalité ozokani TJ mais toujours ka vie Koufit hein toujours ka vie monsieur Koufi et ça bon côté non le bon nga fona kota chérie naza vraiment la besoin la mona s'il te plaît bon je m'excuse d'abord Tansel Wazayadio azali un journaliste Yanet émission na ngai eza panza artiste na nga mabete quoi non de ko panza kati mais panza artiste donc émission na ngai ngwana naza vraiment na besoin na mon avis oh donc il y aura comment osa journaliste oui osa la émission ya panza artiste si cause pour mon avis ouais naza na besoin na mon Queen Mother non y a rien maman ça va? Bon, Nathalie, ça va. Ah, ou bien Zali, comme c'est là? Non, pas mais ça t'es là, Nathalie, ça va. Ah, on est comme au ça d'accord, merci. D'accord. Batel la bisoye quoi? Batel la bisoye. Tout le monde a yé. Ouais, chérie. Oui, beaucoup kota. Tout côté. J'ai marre bandit TG. Voilà. Parcelle ya vie Queen Mother. Parcelle na ye yango yo
tokomi na kati ya parcelle na ye. Ça va? Tokomi na kati ya parcelle na ye donc esika kana mona ye ngana ye misu na misu mbombo na mbombo bakongo baloba Nzambe. Anniversaire. Pas téléspectateurs, s'il te plaît. Photocota, bolobini. Photocota, toyeba. S'il te plaît, j'espère que vous êtes d'accord. Voilà, Nganzambe, Hervéro, c'est que vous êtes d'accord dans Photocota, toyeba. C'est que c'est vrai. Mbotama il a monnaie nani. Tous ceux qui sont en position T. Benga yeli socks kunjeru ndeka sumbinye akoseri bapeti o bapeti wande za mabe olingi limero combien poi o bino banani o Vraiment, bonjour, ma Hervé. Joyeux anniversaire. Si t'es bien ça, nous allons le vie à Queen Mada. Maman. Pour moi, on a mon âme. TG. S'il te plaît, tout ça a besoin de maman. Naza vraiment la bossé ngana yo. TG. Non. Oh là là. S'il te plaît, vraiment. On a un problème, s'il vous plaît. Maman Poussana. Voilà. Pardon. Maman. Vraiment. Les journée dans Rai. Voilà. Na comprendre. Queen, s'il te plaît, naza journaliste, naza journaliste net, comme on a été en salle wazadio, la présentable émission nangai, émission nangai, comme on a été panza artiste. Si tu peux ma bête maman. Et ça y a internet. Et ça y a internet. Je suis désolée. Les autres ça la sous émission internet c'était. Parce que l'émission na bino internet comme kobe sa réputation bato. Ah bon? Je suis vraiment désolée. Naza na tante nazo bima. Si tu peux waouh. Avec tout le respect que je vous dois. Non, et si maté, vraiment je dis non, et si maté. Et non, cocaté. Internet sauté. D'accord, t'en sais toujours. Donc, na tikate. S'il te plaît, je m'excuse parce que na côté na tunité na tokete malgré na tuna kima me yebisa kinga ime na côté ka brisque bonanda Queen. Mami, s'il te plaît, aide ngai. Naza journaliste comme on l'a tenté de voir radio. Mission ngai eza panza artiste. Nandinga mabete na koti malgré mama bonne ressola na ngai choix ezate yebisa ngana nuto yoki ya trop vie ya kufi misu vie ya kufi
présidente na bino quoi donc yebisa biso nano eza réalité to réalité parce que ngamo na moni bino mo ba moni ngamo na moni mais na muto total ensemble quoi ngamo yebisa biso nano parce que donc kaka ndenge yo ki biso pe toyo ki tozozwa pe ba dérangement ebele na nzela mais désolé wow désolé o baswahili balobaka ni bongo donc eza faux ni bongo zambe na ngai sikoyo lelo za na kotika brusque boy joyeux anniversaire ya nani lelo mbotama ya Queen Mada kilo ya monde kufa te o bakana ki akufa omani mama nzambe batambusi ki akufi miswe ki asali boye melelo nzambe asekwisi ye abotisi ye lisusu mbala mibale yango na tozana esengo akoyamba ye puisque abotamaki lelo le 12 janvier yango tokomi lelo le 12 janvier 2018 de tofete bonne année tofete pe anniversaire à Queen Mada. Ouais donc les 12 ans on a baki na olala tenzo rande anniversaire na e papa s'il te plaît. Bonjour. Oh bonjour. Comment nani? Comment nanga? Broli tu sais vous. Broli tu sais vous. Azanani pas Queen acteur Leki acteur tout comment? Broli tu sais vous azali parmi bactéries à nouvelle vague. Ya vie ya Queen Mada. Voilà. Aza acteur, hein. Bien mozo mona. Boni tu sais vous. Mobala pembe. Naga sa nouvelle vague au groupe à vie à Nzambe. Boni. Si t'es pas yebisanga non parce que on a yeda kia. Na ende le la matanga. Na ki le la me. Na ko kuta joyeux anniversaire. Ya Queen yebisanga non. Akufa kimi sur réellement. C'est quoi bongi, botina hôpital comment? Omoni tango batu baoloba toujours mabe ya motu nzambe pa bakisele mikolo neti lelo oyo kuta biso to fete anniversaire talaka baobomela biso mama biso mikolo boye totikala baorphelin motu na akufi te me bato baoboma ye nga deja nalobaki yango en tout cas vio asalaki mission wana o lobaki wana sans que a vérifier ba information na source na ebisaki déjà que via taper les côtés a fouté. Ah bon? Vio na fouté ko. Donc yé mom da sen makambo. On a kuninga zana biso ba artiste comédie to lingaka na biso so yote na ba maram na biso. Voir même ba matanga biso mo ba artiste to ko salango. To pekisa na biso yo le na TV lo ba maram ba artiste. Soko lo ba maram ba musicien ke ne pas ba musicien biso ba comédie to lingite po ozo sala ba information mo boy ozo ngo na source te. O via kufi miss yozo beta lisolo via kufi miss na Congo mais via zaki na Angola na o mona te ko beti le côté o taper le côté vie babitika tika bala balobi vraiment na tika pina makasi penza tika pina makasi nouvelle vague zano na posa ma vie on comprend toi on a posa na ipo mutu na yezo sala nanu makasi vraiment donc ningo panzaki sangwa kufi misu elongwe ko kufa misu akufi yebake tolongoli 10 ans pa na to bakisi pa via amen vie na lukao chérie bonjour meilleur parce que janvier s'il nonté janvier zananu donc tozo ko bakaka ba fête zo continuer na ye pa Queen na yo kokuta ba joyeux anniversaire parce que nga na yela kina lela na kina simbi ça peut moi nzete mais na moni et ça aussi mis nzete te comme inde koseka yebisa biso na ezaki ma réalité akufa kimisu to o kaka bazoloba te merci te yebisa ki batongo o bazoloba o bazana posa ba bomela biso mama lelo akufa lelo te au monde biso tous ensemble tous sepela tous na fête makasi oyaki to santo lelelongo mais kolelelongo comme nini to sepele longo aza bien yo momoni to na fête ya kosakana te taka mbula moko ebakisami aumela nzambe nga na lalia wa nzambe na lalia moninga na lala nga na ebike ndako ya munene voilà mami bonjour kanda na porte yango baye menga na kanobi azate azali mais na moni tout va bien ça bien yebisa biso nanu lelo bozana sengo nga na kanisa kina okuta mawa mais na okuta nde sengo donc yebisa ngai amsusu yoko yebisa ngai vérité amsusu ba bazo bomba ki a été ya Queen de to yebala kiango vérité le roi vérité ki nde to yoka ki akufi
akufi misu Ah, yo kufa lelo te? Azana Kufa lelo te ye 200 ans. Umela pena kati na mokilio. Moi bato baloba wana ki akufi misu. Baloba no liboso akufi misu. Baloba isuso akufi. Azanan. Ndenge toza to fête anniversaire na ye. Abotama le 12 janvier. Ndenge toza toza fête na ye. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, mon kaka. Non, mon kaka. Mami, bonjour. Bonjour. Le na bi keza journée à maman. Nga na yebela ki na okuta maman na cercueil mais na okuta champagne était pou. Donc lequel nanga moko. Lequel nanga moko. Nazo continuer ka kotuna ba artère na ye puis ba artiste na ye ba bisanga vérité. Am sous na entre bino moko koko bima bisanga ikena ezala ki réalité ka kufaki misu akufaki. Mais kana kosi. Na seki na liboso baona soto bazako lobaneza ibandoto ya baba donc ndoto ya baba obika baba so aloti mwana lobelango ezate baba libanga donc aza penda très bien donc biloba loba boy pourquoi doja oyoka kande baba ndande pe ba aussi sango le contrat écoute baba accélé sous ba ne likolo ba ne ponanga. Merci beaucoup na sepeli année 200 ans 500 ans ezo bakisama kaka seko bakisama. Voilà. Mamie. Bonjour. Namoni bino wana esengo moko ya dega ya koyinda. Toza vraiment esengo parce que tozo fêter anniversaire. Il y a présidente Nabiso Queen Mother Kilo ya monde vie ya kula. Lelo ezambota manae. Yango toza na sengo makasi. Donc ezala ki kufate, ezala ki nde mbotama. Kufa ngo yuti wapi? Kasi tuzo yoka kufi miso. Kufi. Kasi te yimo yeba kama oka ndenge tambolo za artiste na yo yebi no? Bon, na yebi pe na yoka ki yango Mais ça sans effet na bato obazoluke la vie a problème. Sans effet na bino. Bobo sani adresse kasi bokeba. Bokeba kanda nzambe za likolo na bino. Queen Mother aza en bonne santé. Aza très bien. Baloba ki wana baloba tika baloba. Donc ba sepeli se minoko na bango. Lelo zambota mana tozo sipela toza na sengo. Queen aza très bien santé kitoko aza na problème mordé za la miso za kokufa. Nyo seze lokuta. Merci beaucoup. Tozo continuer kokoba na ba artiste ya Queen Mother et puis na ba artiste na ye. Bimo bozo landa ngai. No j'ai été dans les États-Unis donc il n'a vu qu'autant la ngai parce que lelo pas artiste. Na yeba vie. Mami, bonjour. Bonjour maman. Nous on est sengwe na moi kopo mon pandi. Vraiment naza na sengo makasi na koko la kisao mulangi ya champagne. Oyo tozomela pona mkola lelo. Yango pe na verre nanga na mela mwa muke mama mama journée na yo la le ba mela. OK, mami, yebisa biso siko. Na ebeke to yo lele bembe to le matanga. Kopo oyo koma nango, bembe koma après mutu kokunda fallait te continuer ko lela parce que passe na mtema mais comment ma kopo. Am susu kopo pe yo zo mela raza kopo matanga. Yebisa ngana non vérité. Maman Tansel wazaya du voilà quand oyoka journaliste na sepeli mingi mama en tout cas naza na esengo makasi pona loba vraiment ezali pasi mingi pona bato mokili pona kotambwisaka mutu sango ngana kombo na ngai mama de Gama naza artiste ya via voilà et puis naza grande sœur na ye naza cousine na ye. Grande sœur na za yo en personne donc na ebike le kina yo koko mema ina ndenga mabete quoi okokoka ogondi mapasi ya ndeko na yo te to moni pasi ebele mama journaliste pona mituna oyo batu bazalaki kotuna biso na bandi lelo eza mukolo tango émission ezoleka batu bazui ba réponse na bango balobi ebele donc nazui ba téléphone plus de 1000 téléphones. Wow, 1000 via Queen Mother azana ba fan ebele azana ba to ebele o balingaka ye bapandi esango liboso akufi miso bato bazolo babazo benga ezalo kola koloko so flow abengi azasuki na mboka nini abengi alobi mais mama de Gama yo za
mieux placé pour oza ndeko ya via oza actrice na ye mais oza pe ndeko na ye donc soki likambo ekoyi na famille c'est que yo fozala oyebi yango wana abengaki ngai nayebisi ye papa ndenge oyebi nga koloko soflo na aza ndeko ya via na oconfirme que via aza normal aza na ngola aza na ye à l'aise aolia na ye aomela na ye ane à l'aise aotourne na ye kuna na nouvelle vague ya Luanda po tozala na nouvelle vague mibale. Ah bon donc boza na Elkin na El Luanda via makambo via mwasi monene mwasi oyo azosala bafaire na kati ya mboka oyo. Alors nakoyebisa ba téléspectateurs nyonso ba fan nyonso via boyeba ke via azali en bonne santé. Misune kufite aza normal. Lelo eza mkola anniversaire na ye to fêter anniversaire na ye to sepela na biso mutu nyonso oya akolanda émission oyo a transmettre un message na mutu oya zoloba ke via akufi miso via aza normal. Na pesipe mbote nanga na ba oyo nyonso tu bakolanda yango na bandeko na biso nyonso po bandeko na biso pe mususu baza na Canada lokola Mimi Pezo lokola Mwanzu Pezo bazo tuna bango pe bandeko me ba tuna quand même balobi eza nini yaya eloko to yoka na bisi bango eloko ezate via za santa tomotombele ba fan na ye boyoka kena via azali akufite akufi miste. Bonjour papa. Bonjour Bonnie. Ouais, merci, bien. Mon toujours na téléphone. Et c'est on a habité au besoin na am susungai na zala ngote quoi. Na bini kuna lembi. Ni donc banda butu ya 0R tisiko. Bana obina kaka. Na bina te. Ona matanga ku. Simbula mo likona bina te. Akufite. Abakisinde. Mais so po ki sango faut ko vérifier. Ah mais yango na yet. Yango na ye pona iba parce que panza artiste na za vraiment besoin na iba qui est papa na ndinga mabete bozo kawa panza artiste za ndinga mabete tu vois na ndinga mabete garçon s'il te plaît kombo nani na omona nka okopia kombo ni mobala pembe mundele bo garçon mwanza mbala kimbali nyos na kongo na kitoko Hervé oyoki maman na nzambe tu peux ça comment on et ça ma vie beau garçon lelo komi beau garçon mwanza mobali o aleki mbali nyos na kongo na kitoko so na bo yango maman lobi j'ai donc koboya te parce que outi likolo et outi pas maman yebisa biso garçon bofandeli matanga to bofandeli anniversaire amsusu parce que obikena oleki ba garçon nyonso ya kongo na beauté dans amsusu obimisela nga parce que tango olobikena oleki ba garçon obombite na leki na batu misu na groupe na kitoko ba pama swa ko bolo tu save na ki bona kitoko maman la nzambe bia j'ai OK yebisa biso kasi lelo za bozo kende ko enterrer to bozo simisa nzete to bozo fête anniversaire. Ouais, les gens mbota ma maman, tout c'est là, tout fêter donc, tout ça a pour la maman quoi, tout ça na palais royal. Mais non qui a le bidanga ikeno abima, afin d'até azo bima la ton na tesiko, yo comme si c'est besoin fan de ça ko snenga. Ko vanda parce que au monde biso poser sur la question. Hier ali ko sala émission internet, c'était même TV ah ouais qui na li ko sala ngote. So biso ba ne muntu sala ni to sala na place na yi. Comme maman mais elle biso banate mako ke na biso tutika na to fêter via likambo nzambe likambo nikala tourna ngai oboyo ke mission na d'accord merci beaucoup na sepeli garçon na sepeli tenga pe na sepeli na profiter na pesa mbote pa mutu moko o l'équipe bat nyonso na poto na valeur Benita Kimvolo fongo la Suisse na pesi mbote merci beaucoup Benita okilibanga Benita Kimvolo na Suisse. Donc garçon peut ba meilleur vœu na yo na baki c'est le Suisse ma meilleur vœu parce que j'ai OK. Waouh. Bonjour. Non, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Comment on a unique dose. Côté beau garçon. Côté unique dose. Viens Makambo. Papa, yebisa biso bon. Voilà. Bon, OK, na se présenter ton salut aux émissions na panza artiste.
quand nous ozo yoka donc il n'a biké non panza dose pour ma kamamiki voilà dose yebisa biso non ndongo fandi awa ozo lela ozo lela tozo seka naolela non je sais pas nayebi baba mona naolela to na ma miso je sais pas na ma miso donc ozo seka c'est la joie. Aujourd'hui, c'est la joie, c'est la fête. On va fêter. C'est l'anniversaire de Maman Queen Mada. Anniversaire n'ende ba okunda e. Yo baraté sangoso e bimi amabe. Après sango amabe, c'est la fête, yo bangote. C'est la fête. To se pela mbotama. Kobotama ya sika. Bakundi ye balobi akufi. Menzamba sekusi abotami si lelo. Abotami ya sika. Nzambe na ngai Hervé na Maroc oyoka ki abotami nde ya sika donc akufi te bakundi ete abotami nde donc il opesa partout mbote obo olanda ngai comme journaliste na bino na kokomona susu voilà Lopez Zana pardon pour makamona mona maman na ngai bonjour oui bonjour comment nani Fifi miel d'appétit. Moi, c'est bisekra lolemo. Nzambe maman mon ande combo. Fifi miel d'appétit fi o bisekra ya lolemo. Secret lolemo. Secret ya lolemo. Des gars. Fifi, ozanani et pas via et puis na groupe na ye ozanani chef nani na sa besoin na yeba. Naza actrice à Nouvelle Vague, voilà. Simple. Pas chef ou pas naza actrice. Voilà Fifi mais toi que non via lelo ba okunda ye tebi ke ba okunda ye du ba simbisa nzete ngala la ki na ndaku voilà na ki na ndaku na besoin na yeba na mona via esika ba okunda ye pona lala te mais na ye na moni surprise moro boye o lekeli nga moko ke anniversaire na ye lelo donc ce qui lelo ba ngaba kunda ye donc ba bakisi linde likolo yebisa biso nano donc voilà ba o batimo la ki libulu po mama via akundama ana kombo na yesu bango mo bakundama na mabuluwa amen voilà pour dire que ba rumeur oyo est circulé par-ci par-là que mama via akufi misu ka bango moko elongwe misu akufi donc yo moko moni ba réalité que za lokuta mama via aza en bonne forme donc aza bien là le lokuta za journée boy même ko solo na bimi na kina bien nzambe na ko éviter ka babiloko akoma na ko boya ba émission internet andimanga ko te ndenga bimi boy ma vie azala bien mais c'est quasi décision pardon non mona oza panza artiste nga non mona ka no zoe kaka ata kimi wapi ata lelote ata lobité non mona kaka panza artiste bonjour papa Enza nani un jeune garçon. Nzambe, Goupa Queen Makambo. D'accord papa, comment nani kasi? Jeune, voilà jeune. Gérardé. Gérardé, ça vraiment jeune kokumba bana. Moi je n'en ai fait belé boy. Kasi jeune à bota. Donc, ok, merci beaucoup à Jeanne, à Gérardé, le zamukolo, yamatanga Queen, de kokufa misu nae. Anniversaire nae parce que la moni bien habillé là donc c'est que vous avez vraiment toi mamba ya anniversaire toi mamba kufa misu te kufa misu ve moko no banana kufa misu comme ça biso po to anope c'est la annonce que ve chaque kongo kufi misu yende Eve nangai sima to na yebo sima vie maramike OK continue ko yebisa biso yem taloba kiango mais ala ki réalité te non problème ezarani ne moni na kin atomo luka bez tant to mo luka bez wana ezara soka na yoke ka yoko mona c'est loisir de panza artiste ka tant c'est loisir de ba beta ki na couleur pas mobile ça cause information na yeba ke est-ce que mobali wana beta ki yo azana oya bima pa na bino to azaka kango
topé est-ce que ça vraiment mobile ya beta ki yo topé tam so koya ki kaka bien tam so kolone menansa ki yo donc faut ko yeba ko zo information ya bien mais yango na tamboli non elo ezanga ki via zo information o leki na te ndeti ngapi na lembi ba appel ba fanatique à papa Maswaku batu tout balingaka nouvelle vague de Mama Via en bon terme. J'espère na publier qui photo pendant to tourner na bi Mama Yeyo. Donc après Angola qui ça qui toko. Donc ve chaka Congo na sala groupe à théâtre té. Donc yebi passe ya roboko la bana té na groupe. Vraiment. Donc avant le balikambo vraiment lukaka suksi information et ça la bien makasi. Pour sozo yeba té et logo oyozo bimisa et logo ko sala na public Mama Via za artiste mukete. Voilà. Donc c'est l'artiste international. Donc okolo bandeza boy Mama Via lokolo batobolie yango na nzete. Bato siko ba luka balanda batobole lokolo pona ni. On se comprendre. Donc information tango bimara. Ndeti nga sepeli. Ndeti nga sepeli za nango base baseli mama. Mais réalité azana est bien. On dit ma trop de BSD et comme réalité pamba. Ah baisse ko yango to désebezango. Si ba fanatique na biso tout ba tout balinga Mama Via za bon terme. Voir même na artiste pe ba benga. Aza bien aza ki to konde to abu anniversaire na to zo longa to ke to kangi boîte mo boy to vande to meli to lié to silisi to panzani jo to kuta suna répéter to fêter les sous pour moi moi na donc faut to fêter. C'est quoi une nouvelle vague de vie. Vous inviter encore et ça va bien makasi. Invité yo na kabeli yo mobali beau garçon ou ta osola na. Vraiment o alobi aleki bato nyonso na kitoko biso leki na mbongo azana iloko. Voilà, merci. Giradi, mais qui commence na sima papa Maswaku. Comme la manda ko Giradi Fabrice. Mais comme on a ya scène papa Maswaku. Vous comprenez? Donc bambote belé na Diani Mianchoko et puis Fabrice Mola ya Solganteka. Donc na reconnaître quoi bateau ba so la bien. Niklet ngolo bambote na yo et puis na bosani bongoti Kabango Niclé Hélène Kabango vous comprendre donc vraiment nabike bozotika ngaite botika kingaite na ebandeli nanga tina koti na komi pas vie ya Queen Mother na moni mais malheureusement na dessus parce qu'il y a boyiko voilà bana mi amota ma bête Marie-France Nzembela attaqué bango moins traqué azwaki déjà ninga système Marie-France Nzembela attaqué bango yaya na Deborah MK Madebo donc big salutation. Merci Madebo Francis ba pesi bino ma meilleure veille pas papa Maswaku donc na ebike bo tika ngaite bo continuer nga et puis bo tika ngaite de bo zalaka kaka ngai na ebike soutien na bino esanga bien makasi et tant que journaliste na bino tant ça de hasard donc émission nga comme panza artiste. Bon vraiment merci na sepeli TG l'isora 4 rejoindre l'isora 4 ngalo tikete ngalo Olanda Via ti esika ya kei parce que le nom pour l'anniversaire na ye ba acteur na ye ba artiste ne bazana mais aboko fêter na bango donc depuis ba lobi que non donc a fêter na bango bazo luka kwa mombo ngafuna mona kwa wana boati wana ngafuna solo na Via funa mona Via non la te les longs na Via ko laisser remonter donc on a ebike héritier Kanda était les garçons bio na Paris Olanda ngai donc non tika Via te non Olanda Via tisuka non tikate Hervé Aurore ba gros bisous TG oui zala na ngai ko tika ngate dans des aboti suka ngafona kangai
Merci. Ba téléspectateur na ngai. Vous êtes d'accord? To landaye, to tika. Voilà. Zambela ngai ba tiki ngate. Merci. Bisonaye. Tili fo bon. Do to landaye tina suka. To zwaye. Voilà, ndena ese bino na tika via te. Na kolanda eti suka esika nyoso kokende. Akende boîte, akende o wapi ngana ozala naye. Donc nde bozo mona na arrêta bis, na otebisa tarsi via ye wana. Na kata mutuka na ye, na barter na ye, azo kende déjà. Donc ndenge za nazo mona ngaki na otika na ngai ete. Voilà barter ne ba Hollanda. Non ko ozwa bango yo. Anzame angaye. Voilà. Non tika na via te. Nga pe na otemisa tarsi na ngai. To kende na ba oya ngai. Ti suka esika via azo telema. Esika na azo telema donc voilà. Bonjour. Voilà, ne na zu tarsi na nga bomoni na. Donc ti suka nga na via na tiketi. Non landa eti suka pour panda artiste ba oya ngai nde na laka kibino ke non tika na ngate nde bomona ngana na kata tarsu nazo landa via ti sika zo kende litata mwana bata mukie Angela batu mwana bata 10 ans ayebine makambo te nzambe ayebine lokote ayebine lokote donc nazo tambola toujours dans mon avis dans zoyer alors répondre à la question donc c'est obligé faut na poser ba question sur ye o ezakati na ngai on a kolala te les 12 ans on a yaki na kasa kinde bakunda or les ambota manaye donc non ticket no j'étais dans les États-Unis imozo mona makamone izo kende benita imozo mona makamone izo kende nganzambe mononde tembe nzambe donc to temuke na station to tia carburant on peut continuer kolanda via nzela zo kende nebi ke to zoye to mona e donc botika ngate s'il te plaît botika ngaite nebi ke osimba. Voilà, via nazo kende. Herman, pro, ngaige, kole serena via. Nantika via te parce que quand les bolba qui vont soutenir ngati na suka, to landa via ba téléspectateur na ngai, to so landa via. Et mes koto ngana bien ngoti. Avenir ngirengir. Avenir. Totika via te collé serré pas chauffeur mais manga molo e voilà comme des boutiques ngate bola na ngati suka ndelo baki na tika via te no lande ti suka na boko koti sa mutuka parce que en mona ngai oza surprise non surprendre ye en mona ngai ne na kota na rejoindre parce que na baki na tika ete ndenge to lobela binoke to tika ete to tikete to landa ye ti suka donc ti suka vraiment nazana vie à Queen Mother lelo aye bangai pas question kuto kana kopekisanga te na boy Sarah kopekisanga te ngana tika vie te moi bata 10 ans atira ma boy mais je est tante sur l'avenue Movenda au Birmanie non landaye là ça zokende mais tout quand qui bane ba OK boîte OK quelque part ba vanda ba mela comme na ba avenue et pas nani au vie akei le anniversaire na ye ngana kansende le kufa na ye to basi mise nzete mais or le zo fête anniversaire na ye fala fanda nanda kuna yedu
asala ba makambo na ye mesala kolue basale babisika moko fantastique ma tanzela tokota malgré naza na choix te nakokende kaka ngai na ye mwana dizone tembe notike te donc nzambe yanga bandeko bozomona ngo na mona ngai ye ayende pa papa sonzo nobaki na otike te na olande tisuka nayeba esika queen akomi donc or surprise makasi pa papa sonzo donc nayebi ki botikanga te tocontinue kolanda na solola na papa sonzo oyo po elekeli nango ngai vraiment elekeli nga ba meilleur vœu queen queen nautika yo te nabaki naotike te papa sonzo. Wow, quelle surprise, vraiment fozalaka kilo monde fozalaka yo naetala papa na nga nalobaki anniversaire oyo na ofete na nga te vi ba spéculation balobi papa oyebi ke bapanzi nga sango nakufi miss voilà jour wengaki yango wana voilà babi nakufi misu babi nakufi alors nakumisi nzambe ndenge akumisi nga su lelo mokolo na nga mokolo na botama nga je suis orpheline nana papa te nana mama te mpo na nga papa sonzo aza papa donc nalobaki ifo na ya na alexia journée oyo na papa na ngai elongo na bana na ye toye totala ye tovanda na biso eza kaka bana bayetala papa ya bango po embar vraiment ye nzambe mpona kime ngai kasi na omone te akanisi na okanga ye te nakangi ye voilà papa sonzo nga nakanisaki queen okende boîte ouais nakanisaki queen okende boîte tozokende bar moko oyo ozakeno sokokoti kaka boye nzoka nde okutana papa na ye papa sonzo oyo ye moko alobiki aza Ferline akufela papa et puis maman donc papa sonzo atikala papa na ye atikala mama na ye naza na besoin na ye papa sonzo répondre nga no miki na ba question na ngai na yebi ko répondre ngai tant que papa pona nini ka vie alinga surprendre kaka yo mbatu baze belé mais vie aponi kaka fona surprendre kaka papa sonzo kaka papa oya e pona nini bon wana secret na ye menga na yebi te. En tout cas, maman oyo atika kanga jamais. To bana banzonzingi na biso. Sike maman eloko ye papa sonzo yaka mona na keto sali to beti to panda na biso. Et puis de temps en temps, ce n'est pas tellement bon anniversaire na ye de temps to benga na de temps en temps. Papa ndenge nini? Bonne vie. C'est une surprise. Bonne ozawa. Dele bapanje sango ngana ko ndako. Babi vie ami se kufi. Azo mona li susute ngapi ya na benga ki otana nga bia kuta anniversaire nga za le 12 nakoya yipe masanga lobi non azana e bien uti ko ya voyage kalami azana très bien biso kuti ba to kufa siki depuis de 20 fois on va kufi ya ba kimi mbango ba ya nazana nga musala artiste ka ndenge wona kaka mais de toutes les façons en tout cas de ça comme ça bien vile monsieur artiste en tout cas et tout se partage avec mingi comme le monsieur musala la kaneka bien voilà papa sonzo bien sûr nous qui déjà moi réponse on est pas na ye moko queen mais na yeba yo pe meko yebisa parce que ye yebisinga naza pe na besoin na kango utana kata mtema na yo yebisanga relation ni yo na vie ya bozala nango kaka ki papa na mwana to parce que bon voilà parce que papa sonzo kaka pour une relation eza ndenge ni yona mais relation l'équipe papa na mwana ezalaka te ou l'équipe papa na mwana ezalaka te na ba théâtre bala na ka to panda to soigner wana ya théâtre o ya ki papa wana relation l'équipe makasi ne yango wana donc abosala kanga itenga za wana ata to kutani te mais on a coup de fil papa sonzo ela ko likabu na yo ezali na ya kotika ngo ça ya ketina ndako ya kotika ngali kabu na ngayo
Vraiment, bah téléspectateurs nanga ndenge bozo landa ngai nazo questionner papa Sonzo ba question na ye ba sur ye. Siko papa Sonzo. Na rozala besoin mingi na ye ba date de naissance na yo parce que tu bika papa Sonzo. Robien Koko Sonzo, papa Sonzo. Naza na besoin ba vraiment date de naissance na yo. Oyebisa. Ana bomba kango mingi mais na lo bagaka. Oyebisa ngai. Vraiment taka mwana. Ah bon, ils allaient 11 1954. Combien de 64 ans déjà? 64 linge koka kala mingi te. Wow, donc 1900 voilà dans 11 1900 yo qui vraiment papa Sonzo na sepeli mingi on a yo ki date na yo koyeba yo oyo oza epa via oyo on a yo ki kaka suko naza na besoin na yeba année passée na yo et c'est pas ça qui comment tindingo koti na année ya 2018 côté ya art na yo côté ya relation côté mwana oyebisanga na comment c'était passé année passée à 2017 pour na papa Sonzo. Bon, l'année passée, année où tu connais bon, la année le quoi année nyonso mais tous les 5 ans mingi tu connais na kinga kati je crois bien tous les mois journée moi qui toko kuna na la première dame tout cela qui malamo na bâti senior c'est vraiment mais je regrette mon qui vie até vraiment OK kinga kati mais moni mwana na yo te esala ki yone nini tala bongo mwana ngo wasa wapi ngabita musake ba faire na ye tikanda ma pamole pa ki il y a pas zonge linga ipa wa na sepeli mingi vraiment en tout cas pour bien témoigner en tout cas c'est le deuxième groupe ya théâtre ya bartiste ko talangai il bosse qui la 15e anniversaire ya groupe Simba et le mec qui na bartiste nyonso groupe na nyonso tanga ndako saka honneur makasi de le deuxième fois via ye na groupe na ye na batu na ye baninga na ye et ça linga vraiment plaisir. Donc vraiment na fêté bona nga lelo kaka ko. Vraiment oh. C'est plus mingi vraiment. Na moni baninga vraiment za plaisir mingi. Merci papa Sonzo to kapé moi ba meilleur ve na batu na yo ba relation na yo ba connaissance na yo. Opesa moi ba meilleur ve ba mbote na bango et ça la bango bien parce que ba bazo landa yo ba yebike na so na papa Sonzo. Panza artiste. Oh bolanda papa Sonzo ba meilleur ve na yo et ça la bien. Bon, bah meilleur V, ah t'es mal équipé, n'a pas n'anga commoté. T'es n'ako, t'es singa pour que ça meilleur. Non t'as n'anga t'es pas l'équipe belé. Mais vie à côté. Na pesi mbote mina bartiste nyonso, bartiste comédien nyonso, bartiste nyonso en général pas bazali belé bartiste architecte bazali, peintre bazali, photographe bazali, ba artiste, pesi mbote mingi vraiment. Quoi via iba kombo akotanga mbo atangi na yemenga tuka na tanga na ngai te bo bazai belé. Vraiment merci beaucoup. C'est honneur pour ngai vraiment. Papa Sonzo. Batu bazana besoin ba contacter papa Sonzo. Bazana posa na ye bazo bate ba oleka na kanala nani. Ba robenga mwana no pe bo amso mwana occupé au solo. La posa na mona yo ka papa Sonzo na solo na ye mon numéro ya téléphone et ça la bien. Ba o bazolanda papa Sonzo, bazo contact na yo. Ba benga yo et puis ba solo na papa Sonzo papa na bango. Ah bon. À part le numéro ya mwana na ngai via ba yibiango bien. Na wana numéro na ngai 081 812 1985. Wana sali en tout cas ba mbule belé na changer kangote. Ba nenyo c'est ba ne belé c'est na changer kangote. Wana vraiment numéro nga contact ka malamu yango wana. Merci papa Sonzo nazaki na papa Sonzo kuna kanza na otike Dina Olanda Maramote vraiment naza besoin queen ayo vraiment faut ya eba na tika te voilà sikoyo naza na page na yo boa kisinga na ndako teke naza et puis manque de respect na batou c'est pas bon. Comment on et puis conseil na on peut ça yo s'il faut ça no bien
lukaka oyoki na balabala et puis kende vers artiste kende ko vérifier okoki kozwaka koyaka na ba information moko eza nango confirmé te et puis oye nango mpe mbamo na télévision bani koloba pe si public c'est pas bon oyo neti chroniqueur na yo Chaka Congo ayoki ke non akufi misu aleki nango lia vérifier aluka artiste aleki abani mbala moko ko confirmer que non via akufi misu azosenga aide batubaya ko aider et tout c'est pas gentil alongwe wane comme via akufi ce n'est pas bon. Jamais qu'on souhaité le wa pour namutu ni malheur pour namutu et ça bien te donc ça m'a énervé na baï que non on a besoin de ça interview te na tikananga voilà boyo ka queen parce que oyo bozo tambusa sango la mutu ça bien te ce que zala kiyo enge salondeni subitement olalo la muki babi okufi misu okufi bazo bende la oliwa to bazo bende la o qui aveugle donc. Ok, merci. Maman Via, na lingi na yeba lelo za mukolo na yo. Mukolo anniversaire na yo. Parce que ngana yaki nata le bembe na o mais na yo kuta na anniversaire na yo. O bakisi mbula moko sur likolo. Na lingi na yeba pona nini? O lingi ka ko feta ngo sika mona papa Sonzo. O ko rendre visite mukolo na yo parce que nabi ko liwa basala minene. Baba bisika moko boye o bikelo anniversaire à Via donc il faut beau sentir. Mais Via bomi journée na ye ayo ko luka papa Sonzo. A passé journée na yé pour nini. Et c'est très facile à expliquer. Papa Sonzo a na considération makasi pananga parce que aza parmi ba papa oyo alingaro yo comme ton a problème te. Alingara te ayamba biso bien na le baraisa yé na papa Doudou paix à son âme. Tant papa Doudou azaki vivant. Azalaki muninga. Papa pe muninga. Tant papa Doudou akufi totika ina papa Sonzo azana biso bango papa Sonzo bapesa biso posa osala musala oyo mais bakweya biso na nzoto don tozaka na ye lokola biso pe tobandaka na ye na coupe salon biso totala ye donc aza papa pona biso aza papa pona nga aza papa amarka akotanga na motema do na ebité donc papa Sonzo aza papa yango na lobaki je suis orpheline na sala ba fête ebele na mona ngo eloko te litomba na ngote c'est vrai que fête est important mais bah quand c'est mambe bele vie akufi akomi aveugle vie akufi et tout olena l'excellent bon on a kende kokumisa nzambe d'abord en église et puis na ya kokumisa nzambe ko sepela na papa Sonzo dona ina tala papa nanga to vandi na biso ce que moi je na biso ezali tozo mela na biso journée l'équipe buto ekoki na zongi ndako na kela n'est-ce pas Roger Boutabou na moté ba pe makanisi ya mami et n'est-ce pas Brigitte Ntsombi motema ya batu ya papa Willing Congo na France donc des très gros bisous na bino et meilleur vœu na batu nyonso balinga vie ya Queen Mada bino nyonso bolinganga meilleur vœu parce que toi on a janvier to sepela na on a bino donc voilà. OK Queen na kokolo bandenge nini année passée na yo parce que toyoka ki na année passée non ezo continuer pe na année o ke non Via misu akufi siko année passée na ole kisaki ngo ndenge nini na basango wana ozalaki wapi nazalaki te nazaki kutuna Angola ti maman elekaki bon pour nga déjà le passé parce que l'équipe déjà bato va comprendre que non nazananga bato ba lelanga te bato ba capacité je suis là nzambe oya kelanga ayebi mukoni na obomanga pas aujourd'hui na okuva po mtalobite na kufa ba mtalobite na kufa ti mokeli na ngai akoloba bongo na kufa mais tant que mutu kaka mtamokili alobi na kufa te naza nanu et puis pona biloba loba o bolobi na telemisi moi ti nzamba ko sala pona ngai mam na ngani seke bien si mana moi nde ko tambola donc je suis là na telemisi nanu moi nazawana via TV Monde ezotambola pe bien na ngolo nzambe merci na batu nyonso basabona na Via TV Monde merci na batu nyonso admirateur nyonso Guy Makobo na Lyon batu nyonso Papi Zila des très gros bisous et puis chez la Vita des très gros bisous merci nazui cadeau nanga d'anniversaire merci les amis de Via Nyons tout pour nini pété tonton Silas Liba
pona nini pété to mona mbala moko mawete mawete na biso moko et puis tout est Grâce Blanchard et puis Aminata Colis et puis Binonionso Fabrice Mola, donc des très gros bisous, meilleur V na yo. Il y a soldat Seka, donc meilleur V Nabino, toi Nabino et Longo, toi fêter Nabino, voilà. D'accord, via nous disons tout na, osanan. Vraiment bon limiter la question parce que nous comprendre yété. Na kata groupe na yé, il y a une nouvelle vague de vie à Abimisi Balé. Balé na soki zo beta, mbonande beta wana. Et puis ne ko yo kalisusu Abimisi ba chroniqueur. Voilà, ba chroniqueur Abimisi bango donc. Nina tuna. Oza ndenge ni parce que onanga. Non na mona ngote na groupe moko. Na mona ngona tezo kamusanga elekela makanisi nanga na ndenge nazo yo kango ba kuini mutanga kufi. Mutanga aveugle. Mazo bisa bablo moko ya minene. Osala makamoko on a évité faut elekele mo elekele na yemo moto. Donc vraiment kuini expliquer biso nanu. Ozo sala ngo kaka po bima meilleur ou comment? Bref, aninga na on simba na micro te. Mais tozo sala ngo kaka po toza ba artiste ko défendre ka arango. Tozo sala rapo nango et ko bimisa pena no sala ma mususu belé et sala to na besoin to le belango bato. To le belango na micro nini. To luka na micro bato bazo sala biso ba titre mo ozo sala bien te. Na micro bato to lo ba makambo belé. Yango to lobi non, to tele misape micro po na nini esunga biso to kende liboso. Na sens wana nanga mutu oyo nzamba keli mutu oyo kaka mutu oyo camarade ya batu ya Emily Nzemba moi c'est à tous pepele ya mbetelo na ana Londres wana ana Londres mboka ba nimbimba moi c'est à vie mbimba na mboka na bango wana mboka ba Nathalie Frank mutabota mapasa 3 fois donc mboka na bango voilà donc nana ka mutu. Voilà. Bozolanda toujours émission et bino Panza artiste, comme non Panza ote. Na ende ko yeba vérité ya Queen parce que le tamboli donc o koko ko imaginer te quoi. Donc tout le temps de bozolanda journaliste na bino Angelo de la presse moi à 10 ans moi mukie ayibine makambu te po oui, il y a un roman. Vraiment. Merci beaucoup. Ok, Queen. Na lobaboy. Au vivarana artiste non deni parce que toye ki ba ekoke groupe Panzani nouvelle vague de vie et Panzani. Donc nous avons compris on était pas oh on a zoyoka na 2018 le kelinga niveau. Groupe à vie et Panzani. Nouvelle vague de théâtre, voilà. Donc impossible. Ça, on a déjà fausse information d'un Katolobaka. Nouvelle vague et Panzani TP et Panzanate. Nouvelle vague et Zali. Donc tant que moi-même je suis en vie, nouvelle vague et Kozala. Et puis on continue à bimisa batou. Si mutuna muntu aroye bandeni nzamba aroye bandeni otamse la vision moko na moko. Nouvelle vague et Panzanate. Si on a le bail que batunyo sobayate hôtel papa sonzo awelinga ke tonda. Nouvelle vague, tout le monde sont là. Bato bazawana, bango nyos tout baza. Parce que je viens d'arriver. Preuve année que sa première émission en salle depuis naé. Namoni muto abuji pona nga namoni bato basate bato balongwe bato basate balongwe o basai bono sont là bato so baza so muto alongwe fona sentir vide ya muto alongwe te groupe ça bien de natika ki on a kuti encore intact normal siko Queen bon en fait na ebité pona nga na ebike za mbala liboso na yoka keno Queen madame mbala liboso te pona na ba président et des présidentes o baza na ba groupe moi minene. Comment yo okoko sala deux groupes toyoki na Luanda toyoki na Kin osanani vraiment actrice simple moto alingi musala na ye moto azolinga kopesa bato pe musala parce que neti na musala na biso mboko na biso misala eza toza se créer ba emploi to créer ba emploi moto yaka osala musala yekola musala poza la moto lobby yango na sala nouvelle vague beat mission ya nouvelle vague yango bato ba ya mutuna mutaozo wa vina ye oyo azotikala tikali oyo azomona keno nganzela na nge koki ye mutaosala chemin na ye mais
na sala qui nouvelle vague elle qui na elle Luanda parce que na ramingi Luanda bato pe à Luanda bazaki na besoin art ba c'est ba bimisa o ezakati na bango na sali nouvelle vague kuna bato baye na recruta et tout le monde sont là na kei na uti kuna na sali ba film na sisi na ye et prévenez ba artiste à nouvelle vague elle ya elle Luanda kin ako kende elle Luanda azana problème te a retourner son problème ya elle Luanda ko ya a retourner sa problème parce que ça groupe moko donc biso toza bongo tozo kende ka bongo voilà vraiment musala kwini sala ba ngana tana solo ana papa na ngai na zui pe temps solo ana bino merci beaucoup meilleur vœu na ngai meilleur vœu na batu tout o balingaka vie ya Queen Mada meilleur vœu na pesi et pas ya Fidèle Mambouya évangéliste Fidèle Mambouya na France, évangéliste Fidèle Mambouya. Merci beaucoup, meilleur vœu à toi, mais merci pour notre cadeau anniversaire na ngana zui et ça linga bien na sepeli na oki ba ititi. Meilleur vœu à tout le monde, même à toi Blaise Rossi Lulendo. Meilleur vœu à toi boss. Meilleur vœu à papa Roger Boutabuna. Meilleur vœu à na batunions tout. O balingaka ngai, meilleur vœu na bino, na zana bino na mutema. Bana nyos tout ya Luanda pe meilleur vœu na bino nyos tout et pour na nini te maman Emilie Nzemba mes condoléances maman Emilie Nzemba otokufi la gérant na yo ya stade de fête na biso na Palanka parce que stade de fête na Luanda ya moko ya stade de fête ya Palanka baza tellement belé donc stade de fête ya maman ani ya Mondo donc ezaka moko ya pharmacie Kema mais donc stade de fête Kema mais na Palanka wana donc ezaka moko ya bien au recépela mariage José à l'aise et tout. Et puis maman ni à Mondo, meilleur vœu à toi, meilleur vœu à tout le monde. Nalingi bino mingi, Alex Fomon, Sim National, merci pour tout. Et puis pour Nani pété, pour Nani pété, parce que c'est belé tellement donc nalingi bino mingi, voilà. Merci maman Viana, c'est pelle. Bon continuer à consommer produits Nabino nouvelle vague, bino produits à Kamoko nouvelle vague. Et puis chaîne Ezaka Moko via TV Monde donc pour vous la décider, vous s'abonner massivement. Il y a un des sabiso bien. Merci maman. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ndenge tozaki l'émission na biso to bandaki yango. Et puis to ceux qui sont malgré kima kinaye mais na kangiye kaka. Comprendre. Donc na kangiye kaka parce que moi disais ma tata. Maman à genoux de la presse. Nzambe la maman il y a 10 ans. Moi mon cœur yebine makamute. Pardon ko kana ngaite. Ko betanga te parce que yo mo yebitaka bakoro. O saleni. Obomié. Vraiment merci Nazana mingi on le battait parce que Nazala qui pendant la journée nazo tambola na bino na botika kingate. Ba téléspectateurs na botika kingate dina la pointe impeccable. Mobala muscle atika kingate, beau garçon, miel d'appétit, papa Maswak dans le baté, dans le basima. Bon lui tu sais vous. Aniki Lopez, Elia. Vraiment maman Lima, maman des gars, mameta. Dans les labos a trop nouvelle avec Mobimba, Elkin, El Luanda parce que petit kamamate, comme d'hab ndenge zala kaka. Toujours continuer musala na biso, toujours tika na biso yango impeccable. Vraiment yara parce que ba mona po na mona neti kaka. Ozala kité parce que toyoka ki mama kufi misu mais bozolande suka kuna na luki na monité na monio awa donki. Opesa biso mo non yango ndenge ezalaka. Tancel ou Azaya de l'artiste. Moi na 10 ans donc basanga na baye belé Angèle de la presse donc muta longola za teta ba tracteur donc ça le ko azate ba pe na Queen Mada kilo monde maman de maman mola kisi donc muta piko la biso azate ouais le tozo célébrer kaka bambota maman toye ko visiter papa Sonzo et pas naye ndenge za la na cadre ambiance et moi to PC la kaka quoi Dina ata ba meilleur vœu parce que tout ça sur notre temps peut traiter ba meilleur vœu na batwa yo wala na yo o ba bi kena Dina impeccable yo yebi Benita Kimvolo yo yebi donc Benita Kimvolo faux mutu abwa kisangai OK faux mutu qui sont boete à ma puce et ça la bien sur solo li bien na Dina quoi yo yebi ouais ba meilleur vœu na ba fan na tout balingara impeccable
na o balinganga pété ba meilleur V Nataker yo yebit Malembi Mobutu yo yebi na France Maman Widin Louéa donc il y a meilleur V vous les belé sur la bande tanga ba Dozinique ba Belle Biche ba Omba donc Dozinique Njate le seul et l'unique Njate ngabenge Ochango Ochango Dozinique le chef voilà sosi nga landaka ye na lukala koma loko aye donc yo mona ko isaka effort Dozinique donc blague té mais va plaisir à trouver avec maman biso akufi misu mais muto akufi misu yeyo tala vraiment bapandi mama sango ma vie akufi misu donc biso akufi yango ya ndoto to ya ndeni donc même moral tout ça bien groupe panzanité bato be balo bakeyo ne fait que panzanité ko panzanité ba o bakeyi wana baza ba déranger ya ko sakana te do sa bango bakeyi do sa baya bango lemba bango ba très impoli miso ne ko le roi ma vie ma vie Vraiment, Niki. Voilà. Elle pèse. Ça vraiment le pèse, hein? Ya bika bataille yango to botama nango déjà. Barbara. Le pèse tout ça attends peut être belete biso parce que na luka kiyo et pas queen na mona kiyo te. Siko na monio e biso. To moni déjà nyoso ke queen ya mona na ye. Azane bien là, azo tambola en forme, ane na kata cercueil te quoi. Donc tout ça na terre peut-être tant que maman na yo lobi nini. Moi qui est. En tout cas, ezala pasi mingi komona mutu mo boazana na bon moyi, ba osangise na bato bakufa. Po ani bokende ko luka mutu azana bon moyi, boke ko tia esika mona ba wei. Et que simba te pratiquement impossible. Vie az orpheline. Orpheline non maramba orpheline. Nzamba kota yango et comment même na Bible au simbi orpheline c'est que toucher nzambe donc batimole libulu pona vie ya bango mo badindi na kati Niki biso ba meilleur vœu Merle oyebike otala et Merle Diampongo otala ngai moi ba meilleur vœu ça la bien quoi ba meilleur vœu na mingi na ba fan nanga ba o balinga Niki Lopez ba meilleur vœu nanga mingi na bino nyonso tout na famille nanga ba cousine nanga ba na poto Kati Wawa Fanny Obandom ba meilleur vœu nanga mingi na pesi na bango na pesi na Tania kama nanga komona ekimie zambe Tania ni mo miyebi keza Tania vraiment Tania ba manisa ya yo ngona ya musika merci beaucoup vraiment besoin a besoin que contacter un Angelu de la presse moi il y a 10 ans ton seul oiseau de Panza artiste au contacter ngai na numéro eza s'il te plaît pardon contacter ngai na plus 243 89 67 55 786 au contacter ngai numéro na 67 55 786 plus 243 comme boss santé 89 donc voilà et voilà disane makambu to sengaka bande kona biso oboza libanda mboka o mesana kotalaka ba champion nouvelle vague de vie ya Queen Mada pesa sike bimi kolela ya mwana mwasi maman la vae ma donc makambo eza na kata pièce wana likama moi so mosali ngai ta ba royine na façon moko mambo salinga mwasi obotala kolela mwana mwasi ba fan ba oyina ngai te parce que babi keza musala vie ya pesa bana na ye so ba pesi Niki rôle na ye faut incarner tant balobi Niki nyokola dina faut na nyokola dina donc jamais na koti que le temps ezaka rôle ba pesa ngai yango na incarna ngo boyina ngai te ba fan eza musala na biso to sala ke senga ndeza bongo po so to sali bongo te c'est que bino pe bo sepela te boloba bango kuna kutu ba futaka yi bango kutu te mwasi wana olingo koma lokwa ma vie et soyez temps. Yo lingo koma le roi Queen Mada et soyez temps. Yo lingo koma le roi Dose. O ma le roi Tusefo et soyez temps. Oh lingo koma le roi beau garçon Mwanza et soyez temps. O jouera no mabe o sarande pembe. Vraiment. Oh ma mère
kilo quoi. Tant moi là maman vie à Queen Mada. Donc après Queen Mada nga benga ke Queen Mada mama molakisi. Kilo ya monde mobimba yo kokana ye. Yo mto ye kaka lobia. Ye Kindodika. Na molakisa lobia. Esa nouvelle vague de vie banana e bavanda donc ekotungisa mana ote toyebisa mama biso kotungisa mana ote puisque bao ya yo nzambe apesa yo nde bango yo oza na bango pe sepela na bango mama biso pe asepela na biso bon nakoloba mpona pièce na biso pe eleka mpona bafani na nga Loetin Lotino na kati ya Londres mon boss de boss Lima yewana babizu ya trop kota na kati ya pièce omona libanga na yo papa nanga Nzeka Antonio Luka na kati ya France mon papa chéri kota na kati ya pièce kolela ya mwasi oyo kandenge mwasi azolela otala pe Lima ndenge alela mwana nga vierge ayebi mibali te mais azwi sida tala kaka eza makamba mokili oyo merci nzambe nde ayebi mama journaliste mona 12 ans mona 10 ans mona 8 ans tika nanu mama na tika nanu mama Lima abwaka bao ya ye Blaise Bobo babizu na ngo wana Beni Misambu la fille de Lima mama ye wana te kota na site via monde omona otala oyeba nini Olima asalaki na kati ya filme oyo bafana na nga nyonso yanga lula Belinda Mulosa Marie Claire Mulosa Hilaire Mulosa Théo Mulosa Ndoye ya Misekabu Mulosa ba merve ebele donc na bosenga na bino tango na obwakela bino kolela ya mwasi bokota botala bokotisa ba vie yango na esalaka ke Lima telema nde bomoni eboye maman de gama ma mère vraiment ça moi bien parce que vraiment ngana eleko ningaki vraiment na loba nano mama Tansel Luzaya dio oya mwana mukie ya 10 ans tika bo tungisa yete Angélou de la presse yete aza Angélou de la presse na mukie moko na mundu mo veut dire en tout cas na yebité donc mwindo angolo mama na sepe une émission na makasi vraiment en tout cas na apprécier en makasi oza féliciter vraiment na sepe li kitoko makasi eloko na ninga na beta moi c'était mukie en tout cas biso bana via to yaki na mama na biso to yaki kotala vraiment papa Sonzo en tout cas ça li bien makasi vraiment to moni li sou papa na biso oyo to sali moi mikolo ebele to mona ki était vraiment Nzambe apambola papa apesa eliso abakisela mikolo ebele a vivre longtemps puisque tozana na posana ye eloko mususu na ngana loba pe na beti pe lisu moi c'était mukie na ba producteur vraiment babosana ka papa Sonzo te tout le temps baluka ba bengaka ye po azwaka moyen ya honorer quand même bana na ye libota na ye puisque aza na repos kanda yoka en tout cas bafani nyonso ya papa Sonzo ngai mwana na ye mama de gama na osenga bino foma bo sunga papa Sonzo aza na ye na problème moko te mais etika aza artiste na bino o bino boye baki vraiment babonane bokanisa ye bino mo boyebika ba producteur pe babosana ka été tout le temps tant mutu apesi yo musala veut dire asungi yo koleka lelo ko osalisa mutu opesi moi $100 moi $50 ba kolia aussi lisango mais tant opesi musala veut dire opesi nyonso la kisi ndenge ya ko péché donc esunga e makasi papa na biso aza bien to sepeli vraiment to eko kabola vraiment anniversaire ya Queen Mada et longo na papa ya biso Sonzo vraiment Nzambe a béni papa ya biso Sonzo apesa mikolo mulai koleka na bino pe bafani na biso ya nouvelle vague biso ngai oyo mama de gama o bino boyebi mwana Queen Mada banda donc banda
Donc na une émission ya Tancel Luzaya de moins de 12 ans pour na souhaité ta ba merveille Angélique de la presse na souhaité ta ba merveille pas ya vieux Yorgo de Bundes vieux Asola kitoko Tancel maman journaliste vieux Yorgo Asola kitoko vieux Yorgo yoka tant ozana ye oza de cité na yebi ke naza de cité vraiment na moi c'est ma mari basola kitoko makasi vraiment na linga vraiment na loba magi makiese na mbane sembadi na France baza bato basola bien basola kitoko donc na pesi ba bonne année en tout cas ba soutenir nouvelle vague tant bozo s'abonner bozo ba ke vie ya Queen Monde aza toujours comme mata soki bino bozo ko s'abonner te bozo talaka bozo tala bo kota te bo s'abonner et ça la biso bien nga de gama soki bo s'abonner vraiment et matsanga lisuko lekande na zaboye en tout cas ba gros bisous na Mimi Pezo moi na maman nga suka na ba gros bisous na Mwanzu Pezo Vicky mobala Karine na Canada en tout cas ba fan nga nyoso na linga bino mingi na pesi bino ba bonne année bolanda toujours nouvelle vague de Queen Mada moi ce qui toko mboko yo vraiment Elsa Bing en couleur la fille en couleur tara moi ça pembe. La fille en couleur. Moi, ma meilleure Bing, ça m'a bien quoi. Si t'en sais la wazadio, babi journaliste à ma casse. Babi moi la mouké, moi la bébé. Moi la botami lelo. Oh moi la mouké. Merci t'en sais, dans la CP il y a trop. Oh elle dit Bing la fille en couleur. Dans les sengo ma casse ta katona maman. Maman o panza ki sango. Maman o akufa misu. Maman o akufi lelo. Mais ko kufa ngo des abotama. Dans les sengo ya koleka. Donc tu au monde sur télémi boye donc c'est que Monique elle y a Bing la fille en couleur moi na Queen Manda donc kilo ya monde maman azo simba bana maman simbi monde mobimba so Nathalie a ma mère venanga la pesina Diampo Merlin babi Diampo Merlin li passe ataka mobala mwindo il passe oh Merlin pe Hervé Kanda babi Hervé Kanda babi mobala gu so Nathalie kuna na moni akunda matata akuna matata mbote trop Nathalie liboso na moni Tabita la belle Tabita oh Tabita tara wana motema na bosanité ba rouge motema ya Lorraine Giovanni Matondo nakasa Luanda eyokani ya Angola mbambote emebingi Gelon Maleula bambote ya bino trop oh Eldia Toza. Merci beaucoup na ndenge bozala ki na ngai na TG Lopez donc na habité na pesa bino merci ndenge nini na moni na komi nga kokende parce que posa oyo nazala ki nango na sina kokisa ngo déjà posa oyo na kokisi nango na sina kokisa ngo voilà sina kokisa na besoin na solo na vie na mona na ye ce qui azan ndenge nini mais Dia fait grâce to solo na bien to solo na papa Sonzo makamnyo so eleki normal o eza journaliste na bino bo s'abonner toujours na via TV Monde moi na 10 ans Tancel Wazayadio Angélique de la presse donc nabi que partout bo talanga ba meilleur ve na bino ba Hervé Aurore ba Hervé na Maroc Fuji ba meilleur ve héritier Kanda na bosanité Benita comme d'hab de nazala bino longo nabi que non